Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Je suis votre frère, humble serviteur, prophète Etienne. D'après Sibino Mote, na Congolaise, parce que n'est partout, Batou Bakolanda, émission Oyo. Nous avons justement pour aider le peuple de Dieu, pour un trouble au écouter, na kati ya évangile, ya corps du Christ. Batou Mibengi ba chrétien, tout Batou ba qui ba serviteur de Dieu. Alors, mon serviteur de Dieu est pour la moutonnion sauté, mais moutonnion so lelo a commis serviteur de Dieu. Or que ce n'est pas ça. Ma sœur, mon frère, Misika Oza, le Zolandangai, n'engné biselo komoko boye. Omoni bateau bateka Yesu, ezaka ba pasteur. Bateau bateka Yesu, sont les serviteurs de Dieu. So moni mutu moko abimi pour na kofinga basali na Nzambe, asa semence ya serpent. Parce que serpent ayaka toujours pour nous trahir. Na kati ya jardin, mutu ki trahir avec un serpent. Alors le lopé serpent a so trahir. Et ça va appeler balati pour so ya même pour nous se présenter comme ba anion. Mais ça va anioter. Baza bateau diable a tindi bango pour nous utiliser bango. Bateau diable a tindi bango pour la mission ya évangile pour nous ramener ban Nzambe en affaire. Alors dans la histoire mingi, oh basanze baoloba mingi, bakomi ko finga non. Ce que y malamu na bien, to koyeba bango ndenge nini. Ok, bibi lobi ke malamu na ba bien, to koyeba bango na ba fui. Na biso jamais mange botaka tondolo. Omoni manga botaka mango. Lala e botaka lilala. Jamais oloni marakudia obuka litongi. Obuka marakudia. Alors, ce que mon pasteur moka bimi na écran, maintenant qu'il combote s'il te plaît. Abina écran, a comme qu'on finga ba bêtise, a comme on finga ba ninga na comprendre que ça c'est massa serpent. Abatabaki. To comme na temps de leur faire. Nyonso et comme ko bima visa. Alors, et l'autre comme côté est paniqué bino ba ensemble. Je sais. N'abi ke ba ensemble baza ba olandangai. N'abi sino et l'autre comme côté est paniqué bino. Alors, tant que vous avez comprendre que tu comme na tango ya suka. Alors, ba fui il faut ebima. Yo ko ba pasteur ba bimi so ko finga ba bêtise. Alors, ba pasteur bel ba comme ko luka ba vie na ba Facebook, na ba WhatsApp, na ba TikTok, ba so luka ba vie, mais ba rejeter Nzambe. Mais ba comme ko luka ba vie, ba comme ko luka ba mbongo, ba comme ko luka ba intérêt, ba comme ko luka ba succès. Ok, na kati ya réseaux sociaux, tu es pour le côté évangile, tu es pour le côté succès, tu es pour le côté succès, et ça encore il y a évangile, il y a Christ. Donc tu vas y ambient, ba biki bikamwa, ba moni Nzambe. Alors il y a un déjà ma retombola, parce que mutu yemoko alingi amitombola. Alors il y a moi ça dinga moi pas si mingi vraiment. Na baki lona lobela yango, pour makambo mingi na kuma bona lelo. Pour makambo mingi na kuma bona lelo, ndesenga ki vraiment na meka kolobela tokota deuxième émission. Yango senga ki na lobela.